Vous allez partout dans le monde. En tout cas, tout ça qui va la région, Mbote. Mbote dans ces pays à tout, Mbote vraiment. Dans ces pays à Mingi, Nengoye au Talangaï, l'oko l'équipe Bolingo d'abord, premièrement, Isalité. La piste va qu'on l'aigne son Mbote place Bazali. La piste famille n'a Mbote. Dans ces pays, comment on a. Ok, merci, maître. Donc, à tout moment, non, le problème est à ligne. L'autre rôle au Balamokili, Mboka ezalaka batu nyonso. Mboka ezalaka ya mutu te. Mboka ezali na bato oyo baza bato oyo babotami na mboka wana. Bakolo mboka. Neti lelo na kati ya Congo, yo akolo mboka, nga na kolo mboka, ndenge ndeko lesera lo bakeye kolo lopango. Yo mboka eza ya biso tu. Mais le problème est que le président africain est un président africain, ce qui est en opposition, à Rosana Malouba Malamu. Mais là, on a commencé le terrain pratique et commis passe. Alors, parce que je a réalisé et commis passe. À la Timbalamo Bokonzi, à Moni tapis rouge, à Moni Mbongo, échanger Makanisi. Donc, on va nous le lot, Kokangaya Alpha Condé. Le peuple guinéen a été télémi, sepeli. On comprend que non, à ce qui soit émetté. Et loko oyo, il y a la constitution de Moutéboumarabatou Mingi. Respecter la constitution, respecter le peuple, respecter Pemboka. Mais Alpha Condé a ça le troisième mandat. A ça le glissement, a ça le troisième mandat. Babilo Kaloba qui est en opposition à Sali Yangouti. Mboke Kominanzala, ba torture ezali, ba crime ezali. Na landa ki documentaire na ye. Non bon, ce qui ba mindele, ce que c'est ba mindele. Et bon pourquoi ba peuple ba sepeli. Le mona ki le ba kanga ki président nani oyo ba longola ki na ya Zimbabwe. Président Zimbabwe le ba longola ki. D'abord, c'est comme le président Zimbabwe. Au moment où il Zimbabwe, c'est Pelaki. Au moment où il est blessé comparé, les Bengani n'est pas peuple Burkinabé, Télémi. Au moment où il est Kadhafi, au moment où il Algérie, Ben Ali, au moment où il est président Égypte. Ce qui va Bengani, pourquoi la population au CP là? Mais pourquoi le président Tanzanie a coupé la population et l'Élie? Pourquoi Mandela a coupé la Léli? Pourquoi Thomas Sankara a le Kanisakaï? Pourquoi tu as Kanisaka Lumumba? Parce que na bolingo mboka, parce que mboka la bango tambola malamu. Mais bango oyo lelo to ko babo, on est africain. Afrique n'a pas comprendre de té. Lelo ce qui richesse c'est ça d'abord en Afrique. Et Afrique est cause la mboka mo kitoko. Mais mutu akoki koma mokonza mboka akumi koleka peuple aleki na gouvernement na mbongo. Donc on peut exemple moko boye. Ce côté le président africain nyonso o ba koma ba Afrique, ba raminga ba milliardaire. Ba milliardaire. Ce côté ba o ba milliardaire te baza muke.
On peut se dire Mandela, fortune à Mandela comme 6 milliards et 6 millions de dollars. Vous comprenez? À Taliban, Vandi Boté, à Tikinaï. Tu as un hôtel à l'euro là, Blaise comparé, Bagina Boulingo, Balumumba, va tiquer le hôtel. Mais comment est Tikali? C'est que Alpha Condé, Azali Moutou, Bagou, mais Mambo Kadina Ndenga Bienti. Peuple né, c'est Peli. C'est que Moutou, Azali Simanaye, colonel Wana. Tu as interview à mon colonel Wana, on comprendre. Colonel Wana, à l'obi, ma bête, à l'obi, non. Conduite, na y a la moutin. Makambo Bele, boy, yango, na toujours pouvoir. Bon, qui n'a pas organisé l'élection. Armée, azalaka facile, à rapport, on a renversé le pouvoir. Mais, dans ça, il y a Mboka, dans la politique, soldat a diriger Mboka, dans la démocratie. Toujours, on peut s'engager à la civil, on est diriger. Parce que ceux qui y est, à cause de la soif du pouvoir, il faut organiser l'élection. Non. Conseiller, non. Ah, on va prendre un et comme si on a conseiller. Parce que si on a conseiller, il faut conseiller. Il faut conseiller. Mouton a enrichir na mboka. Est-ce que batabon va normal? Ils apportent. Mais les lots plastiques, à un honneur, mettant des milliers. Après cela, Batmakangyo, mais a dit le colatien à Nicolas Kitty, le colanet, il va soda au Kengilai. Mais à ça, déjà, Bakangi. Donc, on a vu le Kouana. Ceux qui sont fidèles, aux anneaux de fidélité, on a fidèle à Mboka. Ma promesse au pays, au réalisé, le peuple, on a toujours derrière nous. Mais ce que salité, le peuple, on a Tomboka. Pour armer, on a peuple, dans mon kili. Tchétcheskou, tu as dit, magité, de armée moulonga peuplé armée moulonga peuplé et là quand on bango mais biso en Afrique faut tout ça bloquer makasi président de la République il faut respecter ka malobanaye pe makambo ba coup d'état aux amadi ba coup d'état ya renverser mais ngalo mona kumisi bon coup d'état na ba muta kufite mais le logo comme ça nga Bagbona Ouattara ya on a bien exemple Bagbona Ouattara tala le logo Bagbona Ouattara ba songi na ba musa bon terme. Bakona Ouattara à bon terme, mais bateau va tout ce que bakufaki. Si vous bateau bakufaki pour na Bagbona Ouattara. Bagbona Ouattara ba yamani ba sepeli ba kolia na bango. Si vous bateau bakufaki. Au moni mokili est compliqué. Mokili est compliqué. Donc mrambo to ko ba yango wana pouvoir et Afrique, il faut aussi ça tout possible. Tout aussi ça peut m'envoyer beaucoup d'état. Les propriétés ko ngaba beaucoup. Ah, on ça la maté. Ah, ça la mandengeni. Ah, on a la banana coup d'état. On banana un tobo ma obiso mo ba peuple. Pour besoin de lima ba coup d'état tobo mayo. Mouto to comment ça? Mouto non, y en a ça yo. Mouto ba to luka ba ça les coup d'état, y wana politique kana me bokoka ko salete. Il politique kana ba vandia wa nyoko limiso. Nabi na ba peuple congolais mingi ba sekele bente. Les ba uti Saint City. Les ba bandi ba guerre est, to yeba kinini. Kene ba bandi guerre est ba kuma Kinshasa. Mais les ba que Saint City ba souka ki partage au pouvoir. Papa Tchel Tshisekedi da kene mopanzi. Poème c'est que via linga ba mamando kité. Via le baki ke moka na ngala ko linga congolais akufate parce que manoki o ngala ko simba na ko boma peka ba congolais. Au moins légende, au moins le papa Maïli. Avec un jour pouvoir renverser, pouvoir pas renverser, on va marcher, bani. Ce que on va simara manoki, les baki on va se partage le pouvoir. Si que les baki le pouvoir, est-ce qu'il peut que na balonga ki? Alonga kité. Mais biso ba peuple, quand on va marcher na biso ba ni na biso, si tu obi ke glissement ba biso niveau prison, ah, tu n'es pas kolonga. Parce que c'est le pouvoir et ça l'ami. Président a du pouvoir. Soit tu ba Guinée ba mboka na mingi na ba coup d'état. Président Félix a du pouvoir normal. Ah, ça, c'est notre président. Le président a aimé. Mais le problème est qu'il y a un Mboka. Et le président est Liboulou Makas. Mboka est 2 jours, 3 jours, 4 jours. Attends, la Révolution française. Il faut ça, l'analyse. Il faut que les bateau pendant 18 ans, tout le monde est détruit comme il faut. Il y a 60 millions de dollars accueillis. Avant qu'il y ait un système, il y a ça là. Bango gouvernement il pose quand même qui bouille.
bango basala boye basali lokola ke l'état a défait loko ou bien l'état signé contrat minéré na mutu na ba chinois pendant même sous 32 ans ok loko ne ça bango moko donc l'état congolais ça bon pendant 32 ans et pendant même sous 12 ans 15 ans donc carrière minéré on ba yiba la onde balingi parce que président Félix là ndenga ye abandi malembe tala ndenge makambu ya gratuité et il y a 2004 mais tel le président Félix Laraye na volonté saini à la Kisibiso nga sona soutenir le président Félix parce que na ko mona mo banda to ya na Congo to mona mkomo te bakanga ba général to mona mkolomo te bakanga ba ministre to mona mkomo te bakanga ba directeur à cabinet mais quand même to ko mona lelo ba ko kanga bango to ko mona lelo ba mongo ya ba kesi ba mongo ekomi ko zonga sera Hippolyte yiba na yo Hippolyte ya nini oyi ministre énergie so yiba to tie oka alongolio akeno na hydrocarbure na hydrocarbure so ba loba lobe alongolio akeno na sport so mo ba tie oka ba mo ka fente o boyaka conseiller mais pas président Félix la bonté oyibi il s'est passé musala est-ce que tu on dit maké lelo nani eteni to on dit maké eteni lo ngunda ko kangama mais kangami na lobi na yo akangami kaka azalaki na prison yo kana bisa yo na lobi na yo omoni bango ne bazali wana bali faux malade baza ba fragile omoni lelo ko biso lelo na mbuka o to ko mona ke quand même procédure auto ba ko linga mo muke kindi azape mutako za na bere akosala ni sombala moko te mbongo ezate na mbuka ipoza atiki mbongo te atiki eloko te 18 ans Hippolyte Kanambe bu famo benga Hippolyte Kanambe tourner otongela ki biso nini osela ki biso nini mais eloko na ndako na bino ba détruire ndako ba lobuli ba carreau ba plafond ba tol tout ba pénétrer siko muta ya ba osala malembe parce que mbongo eza pété ba ndako ba mbongo po ko so pa ba locataire te ako bunda no kati chef de l'état ninga tambula bo atama ngai na ninga chef de l'état parce que vision na ye za ya malamu mais gouvernement ne mingi na linga banguti parce que bango nde ba ko tia ba peuple na berere il y a une union sacrée mais bako boiter trop bako boiter trop balobi bako boiter makambo to moko bolchaka na président chef du gouvernement c'est qui premier ministre à l'époque Hippolyte Kanambe premier ministre a cause injection ou t'as pas Hippolyte Kanambe mais Félix Isco atiki pe na justice a libérer nyonso bosala donc ngai na lobaka na muta idepesti na sape mutu na li muta sentiment te pona mutu na lobaka o selon on a komona donc il peut renverser pouvoir ba colonel ba lekié musika na musala soda kolanda te bloko pamba mais beaucoup ba français ba continuer lobi comme les commandos français ba il a biso to sala ba parachiste ya na 1977 Guinée la armée ko ba biso te Guinée ko ba biso na armée te bon ata musala solo nga na sala na armée nga na ikola ba ko tele matin et ça n'est que négligence ba négligence ba soldat na biso pour Hippolyte Kanambe qui na vision na ye qui a détruit Congo. Pour détruire le Congo, il faut neutraliser les soldats qui sont atiki na bungisa bango. Pour on se retrouve que John Numbi Moutazane civil a comme général d'armée 4 étoiles. On a vu le Kouana. Donc il y a un autre qui Moka etambola na bolingo. Soko na bolingo, Moka kotambola malamu. Mais soko na bolingo te Moka kotambola malamu te. D'abord premièrement, il faut bouto ça ba peuple. Obi Hérode avant na beaucoup onzi. Ako yoka suba tuté ndenge Hippolyte Kanambe komaki Hérode ako yoka suba tuté ako yoka adui Jean Baptiste à 4e mutu mais Hérode akufa na trône ya bokonzi Ange Abima bete bon na panzi akufa sur place batu fo eba ke reine nyonso eba ke silaka na mokili oyo mokili moko to yebisa ki Hippolyte Kanambe mokili nzambe batutela yango tolo te le bazwi biso eko tia biso na boloko Hippolyte Kanambe ndima ite un jour eko changer lelo Hippolyte Kanambe ko mobanga mibeko wa po so célébrer mibeko ikangai po akokanga mapi
mort de la carte ya ndako ya kovanda bato bakufa bazobima wana famille na famille komi oretrouve ndeko na bango tomondi ndenge bakataki shekeria donc nasa makutu ya kotala ya kolalisa kutu na bana na histoire ya kobeta pelite na mboka kobenza régime ya Hippolyte Kanambe ezalaki régime oyo ya bassassin ya koeliminaka bato na mokili bango balingaki bato le problème ya nini Hippolyte Kanambe c'est un grand dictateur alingaki te bato batouche ye bafoto bomoni ya bafoto bato ebimi ebele ebimi moyen aloba eza te donc Hippolyte alingaki avanda na ye na bokonzi na ye moto atelemela ye te biso tozwi bachance tokufaki te mais batortira biso mpo nayebisaka bato bamonaka makambo lokola blague na bifaso bato wana babetaka bato babala kobeta bato ngai moko naza victime nakoloba na yo lere naza na kanchach na td mama nakoyebisa nde baoya koboma bato na butu soki kaka 0 heure moto akoki kotémoigne nga moke ezali nani garçon ya filimbi nani komonaka nani carbone nde moto akoki kotémoigne mpo toki na bacarbone bazwanga batianga na cave biso vanda na cave torture à la mort nabi bato bakobeta bato banzete o nabi na yo soki komika na butu liste ye bayika banobengaka kingani bu babimiso bake ifo mona bato bakoma bapale ipolisa motema mabe bato bakoma bapale nabi na yo soki omonaka ndeko nyonso na mokili te bakeko kasi ata voyagant babuma ye déjà pendant tokosala bamarche après marche yaki combien d'élèves bato bayiki bakoleve bango est ce que moto alingi mboka mpo alingaki asala glissement na 2016 le 9 septembre mais bato bakufa kome 316 na mokolo moko oyo Hippolyte Kanambe baboma so totangaka ye parce que ye mtaki commandant suprême armée ebimaki yeki armée na ye batizaki babale réel batizaki bagrenade batizaki bambeli mais soki oyebi biso John Numbi aza assassin John Numbi azalaki na compétence ya koma chef état-major ya armée de l'air te mais azwa mutu aza zoba oyo atangi makambo ya bibundeli ya likolo te armée de l'air te azwi mbala moko akeki kotia ye tandika mutu abomai mboka na biso John Numbi akomi commandant armée de l'air na armée de l'air ateli bobon sikoyo fo abenga John Numbi tobengaki na John Numbi ekosala bataillon Simba na bataillon escadron de mort babandika koboma bato rappeler likambo na oyo biso sikoyo bacongolais sur place bazali bakanisa likambo so na kokosa nzambe na likolo na 2009-2010 bapolisier mo baolata noir baotambola bambwa bazalaki na type moko ya métier baotambola baoboma bato bakeli première action bakei babomi bato na libongo na ba 15 heures baboma bato ti avant opération likofeya John Numbi nde motaki auteur ya bataillon wana sikoyo mpo bataillon esalama seki accord ya président de la république sikoyo John Numbi le babimisi John Numbi bakangi makambo ya shebeya babimisaki comme renseignant après Hippolyte Kanambe akei onome nani inspecteur général ya FARDC mpo akontrolaka sikoyo armée mobimba bon leri John Numbi makambo ya shebeya nani alobi Cameroun alobi ngai moko namoni ne bao maltraité ye mais eloko nakoyebisa yo kone mukalai tokani na pavillon 1 kone mukalai ya motema mabe yo kovanda kuna kone muleka ya kosa bato nga naza innocent mais mutu ya kone John Numbi alobi non kone mukalai ye pa azalaka na émission wana mama soki bazalaki bato balingi biso est-ce que mutu makoki kovanda na ebembe place moko ala na ebembe yo so batiko na cimetière kuto kolinga te ebongo ebembe okela na ebembe John Numbi alobi ke ya aza ano te abinga naza meme te John Numbi alobi susu nga na ali sentinelle akatanga lena leka na bemission na sala mino abi John Numbi alobi ke ya ameme te bokeba Shadari ye koloba ke soki bokangi yuma tokoneutralize Kinshasa omoni bapropos na bango déjà ezalaki mabe te meme te ye kutu meme te libata po akimi okombani bongaku asigné bakimi leri tolobi ke bato yo baza na boule ya korenverser pouvoir
bato bamoni lokola ba blague mais mission sur la salle na bibolandi couvre-feu ça couvre-feu te futi bo ba c'est mo avant kofi bandi sika babike futi bibi kuna ba arme za na gombi eki mamba solo c'est mon blague de pour biso sala biso to kana tando poto ko sabatu to kana tando poto ba vérité makambo nyonso na loba zela makambo nyonso na loba mama ekokisama na loba na bino Kabila avant décembre ba okabola na Félix ilunkamba akolongwa boma tabo kita tambwe mwamba akolongwa Jani Mabunda akolongwa bokomona mariage na nyonso na pona ba nini mariage un dictateur démocratie na ni babala na raté démocratie na dictature babala na raté siko démocratie la siko amela siko dictature yango moni ke John Numbi azali mutu mabe tala biloko asala mutu rola j'ai donc une mutakata ba sexa batu ba kangie mais John Numbi mtakimisai wana batu ba moni minduki wana est-ce que ba kena ba faire na John Numbi partout mutu rola jajija yandima camarade de John Numbi yandima bakunda bazana na kati ya ferme na ye jajija wana bomona abimisi la frangi munduki bo abu pourtant na 17 ans na kankokulu ngana za présent on a so frais na 2015 accident semi triomphal bat ba buka frangi nga juba ngo to koti sita grand hôpital là to ngobima ba police ba mbila ba bo zela na muke na to mona jajija ye atu na onora be frangi ngo koti andingi na mtindi koti abimisa arme bo ayebi to portera plainte. Mais entourage politique kana bébé on avait comment va ça c'est baki ba sala ba mabe ba sala ba congolais ka mabe c'est comme droit John Numbi les loto ko lobabo yakimi mais bindu ki ba mona ndako na ba ba robeta ngo bazali pe c'est que ba tu wana je ba infiltrer na kata Kinshasa il faut localiser côté nyonso John Numbi ba trace na yi atambola na nani azala contact na nani bobo il faut pas landela bango nyonso. Je veux dire que attaque liwa ya nani o ya demiab John Numbi ça complice Delphi Kayimbi bango ba lingi ba vérité te na lobanga na yo mama ba vérité ekobimaka na mboko boko comprendre moko na moko ba mabe ba sali ba na mboko le na bisa batu ennemi ya ba congolais na nu bato ya 18 ans boti ko la tsaka président Félix Babuzo ba na nanu Azam tu ezali mais c'est le moment nanu biso to lukana nu biso na biso to bongisa bato ba kota lisusu te le biso to kobebisa au moins la boum bango ba profiter et bon on est ba wele la so guerre ça la magi po binduki wana ekoko sa Kinshasa eza binduki ya bataillon 62 lance-roquettes combien de canons combien de mortiers combien de ba flammes grenades ba flammes ba lance-flammes combien de ba mi-section. Et tant qu'il y a militaire na yebi donc nzambe nda lingi mboko nzambe lingi ti alobaki ke ngana anyote la ebaki na ye ba photo wana ce qui abomi mutu ya ya to kende te wana ba foya lokuta Eric Lenge wana isa kufa il est passé que na compte complice ko bomaka batu Eric Lenge là Eric Lenge na 2007 aye amoni ke ate na ngaboto la pouvoir là ngaboto la pouvoir bo raté na RTNC ba landa eti ba ko kangi côté Egypte brasserie côté ba bomaka ba kati lito ba tobole ba misu Eric Lenge ça kufa ngana ibaki depuis ba gars rapproché o politique na ba kanga ba ina prison bon da bete sur masolo biso déjà te ba information au moins biso déjà te ba information ni sur wana comment mutu yo vanda ba photo yo moni ya Shebeya ba photo mususu eza ba photo morgue bon il y a comme na morgue ndenge ni akazo ba photo na morgue ndenge comment yé na bina ceux qui par exemple ba photo na ya bomi akani ba photo bomi c'est quand na mutu ki akolakisa kae ce qu'on a bomi mutu botala mutu na bomi preuve yango azana commanditaire na ye mais il ko pose mawa bato ba bungyo na baza bandiko na so ba congolais to perdre bango azu ba dossier judiciaire hier John Numbi aza magistrat te aza auditeur te aza OPJT comment bo dossier judiciaire ya musée sera musée ya zalaki na fonctionner ya ba Eric Lenge tout abomba ngona ndako na ye asala ni na ye asambisa rabatu soka siso sambisa c'est peut-être tard tala niveau ya mutu ya on a dit que côté ya bombami côté to joyer muna mutu a bombier ata kalef
Quand vous avez vu l'andanga sur internet, vous avez kanga yo. Oui, vous avez kanga bango, vous avez martyr. Tu as boma bango ndenge basaki Samuel do nambu. Ba passe puis bango basalaki ba. Lelo fidèle bazana m'a rappelé hein. Chebe lelo. Tala ba na. Ba comme ba veuve, monstre comme veuve, ba na ba comme ba orphelin. Mais bazaki na papa na bango ba kufeli nini. Pourquoi ba ko déclarer droit? Ya mboko. État des droits à la malamu, droit de l'homme ezala. Donc il baza batu oyo, tu ko puyara bango te, baza batu mabe. OK, merci maître. Oui, Bible. Bible, c'est là on a ba tranche. Mutuka ko fa na pe ba Bible, ngape na fabriquer Bible na nga. Est-ce que tu vas croire sur la Bible ba fabriquer? Pour Bible c'est salama. Le problème c'est la démocratie. Mutuka ça na lit nenga ko bundela. Mutuka na vision ko mbana yo. Au moins les longs pose la acteur politique, il faut d'abord aux ala mutoyo aux en sens moko kinde ya malamu. Mais ce que tali bateau il a failli le tambula na bango. Bateau na bazana complice ya koboma Congo. Toji lisanga bonganga. Toji muzitu. Tela dans le premier man en fait comment na makamwa tala ba propos muzitu. Alors binga na c'est jaraté maintenant na droit au liambongo. Au liambongo pourquoi? Eh, assez jaraté donc akena musalati. Donc biso to moni passe. Mais ami à Kabila, ami à Hippolyte. Mais pire Hippolyte, donc on c'est riche. Il y a côté mais le côté. Il y a comme opposant à combien de temps? Mouzitou. Moukologa a une opposition pas même une semaine, pas même 2 semaines. Si on a encore ça chez un aébi. Maman j'ai un accord si. Pas même une semaine. Mais il y a 31 ans à l'opposition. Mais l'air, il n'y a pas Hippolyte qui a namé. Aki premier ministre bako nyoko la biso bako boma biso asalaka nini mais bango le l'homme va penser qu'il politique tête dure pour manquer ba congolais na 2006 hier alliance tamo basalaka ya Palou allez il politique azoate mais bango ba tambola ba Palou bango 2011 c'est même chose là papa Etienne Tshisekedi du pouvoir na yé hier ça qui est premier ministre. Pourquoi pas aboya qui résultat habité résultat on va conseiller et ça bon côté na boy vérité des urnes papa Etienne Tshisekedi azui pour ça là qui na profit les hier le bakero ba rwandais ba maltraiter mais muzit yo autant na gagamit ce gagama outi na mikila poto ina to ya magagami yé ba ko sala dîner lisanga bonganga yo trahir biso tant de erreurs dans la muka lisanga bonganga l'air biso ba sali rassemblement rasop bino bokimi bako sala ya kasavu yo lumeya ingele photo olenga nkoi okunji oh bon tout il faut pas changer ka ba ko sala gouvernement ya Hippolyte Kalambi ko sala gouvernement oyo ministre nani Chibala très mususu ba sali gouvernement na ba chibomba ministre bon gouvernement nani oyo ba kufi Rossi là Rossi a kufi Chibala banani bazaki nani vena lisanga bonga oui ministre au démissionnaki olanaki ne ba bengo ministre excellence pour yo mona pe mutu atie ba ministre akko pour la fufu na mutu a un intérêt à Congo un intérêt personnel mais les lots les balongo lié vena nga faille il fallait vana kanisa faille comme Mathias ko faden ay comme nécropole il y a comment le rôle à Corbia à qui on se bembene ya lisanga bonga amemien wo aju muzit wo au moins le côté comment il a fait baby bateau va trahir biso un traître côté qui a traître comme ça trahir ou trahir kaka les lots qui présent failli la sali alliance na Hippolyte Kalambi bat ba aucun moi na lobby na yo ce qui a sali alliance na Hippolyte Kalambi bat ba aucun moi les lots qui présent failli leur vivre c'est grâce à Nzambé et loko ba betara présent failli marier na mutuana et déjà ba boma qui est du tout wana yo reste l'alliance tandoki est-ce que batuma ya FCC ba grossa l'opposition na mboko na siré ba ta opposition ba ta FCC beaucoup kima beaucoup bunga ne ba ta itre ba bunga ki FCC ko za souster
ndenge impère ebunga kanga makambo na koyebisa yo bamaltraité bapeuple congolais banyokoli bapeuple congolais bango bakomi bariche bakomi na bambongo baya sur opposition mais wana opposition nde eza mawa mingi donc ezali ki oyo bango bakoloba na bango mais na façon nini mutu aka na kati ya corruption akolinga te ke bayebaki akocorrompre mutu jamais bato bakobloke biso eza nde baeglise basele ya nzambe bango nde bakobloke nalobi na yo bango nde bakoluka bamakambo oyo nyonso bazala na amour bayokana mpo batya kimia na bino na zambi nini esalami moto akufi te nde nakufi na zambi personne ni libanga ezokisi motu koma baélection na biso bato bakufaka kaka tomona bapapa na biso moto kaka malumalu sango okaka oloba résultat na kati ya char de combat sango mpe elenge ya mbongo ekoteli alingi oya su deuxième tour nzambe aconfondre ye wana seka imama tomoi ngoi mulunda tokati ngoi mulunda mutu na biso kembe très kabiliste monene oyo papa Etienne Tshisekedi alobaki ngoi mulunda alakisi ezali elite akoteya na église atie drapeau kakatakatanga akotenga ya bato ke bato bakabwa na division alakisi makaka moto ayipolitike anambi Corneille nanga Rambo 3 mpo baka na Rambo 1 Rambo 2 Rambo 3 nanga nde 3 mayaki yanke atu bato oyo bavote bango te bake kotiela biso bango tous les seni ebimisa mobulu na mboko bato bakufa oui bapasi bayebike mbongo mpe ezali nalobi no babiloko wana batika balongola ngo bapesa ministre intérieur napesa lelo sensa mosala olenga sensa beya nini sensa soki sensa olenga nkoyima esalaka nini aliaka mbongo ya pamba ve na ngai samso mbongo wana aliaka mai ya pamba oman vi aliaka mbongo fele boyebisaka vi asalaka ni sensa mobulu mpe eza nango te eloko te soki sensa yango ya nini omoni bato balia mbongo ya kongo yango nalobi na yo biloko ebele bareforme ekoki kosalama mais kosalama na bafaso bongo te proposition bango balobi eza mpe malamu bazwa yango ndenge roger ntingi pululu asalaka constitution na ye mais lere amoni ke basali proposition na bango mais bamema yango na assemblée nationale ekotidi yango bakopesa bango suite bakoki kovote qui est contre qui est pour mais biloko tokoboya nde makambo ke ya kokosaka bapropos oyo muzito akoloba est ce que Fayulu apesa conseil vie Fayulu agangi président Fayulu asaini habite mbongo nanga boka etika ekende na trésor public qu'est-ce que mpêche mpe ye alobaki mbongo nakende na trésor public mais olobika il faut na lia yango olia yango biso nde bayuma na ye oye bafie wana basepande batambolaka na mponga omoni ngai modi monganaka nango ngai na congolais namona mpasi na mbuku nde na otalaki bato bayibaki bakorenie bakobanga mpe te bakoloba mais soki tena ngai na nzela nakobeta o ok merci toshite méthode ya likambo mpenza ya bana na biso basalaki examen d'état nayebi koyebi makambo d'état soki bosembo kosisa examen d'état po boye kokuta vraiment ndeko mwasi na bana mibali ebele baza kosala mpenza buzoba ekole wana mpenza basuspende mpona bana na biso olie basengi atako basepela bakomisa ata nzambe mokolo yango etili mais bango mpenza basali mpenza buzo batina bareseau sociaux basali oyo mpenza ya famille na l'état congolais le problème ya nini le problème ya liboye toza na 3 éducation toza na éducation ya ndako toza na éducation ya l'école toza na éducation na église là biso totanga baéducation physique morale civisme ocomprendre babiloko wana tout elongo nango lelo bokota biso fa tokota église tokota salle d'abord premièrement prière respect bokotala na accoudrement pour biso ozwi temps mobali soko olata pantalon kilote na bagenou soko na pantalon na se chemise okanga ti na kingo oenfile chaussette ketch mais lelo bana lelo baobenga soki fashion na bamesi yango nayebi te so bakama normal badedango mwana akitisi tai bas ati silipi na ye awa omwana nsima bakomi lo soki bakomi soki zeozeo munduki soki komboni bakomi la msoma bakomi o mama ye okombana atiki na masoko na epoleli bolimbisanga place wana mwana mwasi alati jupe bakwisi ne awa amatisi tina libumu éducation ekufi mpe bana lelo bana kala mpo yeba mwana mwasi ezali problème
bato mususu baye koyeba bana basi le mususu après 18 ans hein. Mais bana lelo bazaya kobeba depuis le mususu 14 ans 13 ans suivez ça te bon là yo moko parent ofani na ndako mwana kobima alati na jipi awa amati na libumu alati blouze etiki libumu ok l'école pas même masaki a dû moi saki moi mon cœur awa amemi alati lipapa mama papa ya talon mwana mutoke l'école alati talon odi ba kabelo na bino someli mwana kabelo alati mwana tie ba rouge à lèvres tie ba tilé yo moko mwana te mwana komi déjà kobeba pour au condamner l'école faut banana na parent ba suivi ezali sous-souté lelo ba no ba ko représenter l'état ba ça la bango ko mona somme nega conjuguer verbe être au temps présent attends en imparfait ayabi na été ndaye na petit moi si bourrique moi donc moi na non na regrettement donc ah détail obi na continue ta moi na moi si o ya za na troisième humanité a ko ça d'état a ko zwanaye mutu akei bana ba exprimer français te ayebi pas même lire écrit mais lelo bana ba ko se retrouver ça d'état mais eza nini soki mutu avant qu'il représentait des stades de salani to sambela kanzambe nzambe tant que présenté boy mais là yo aussi ici résultat dans les bimite au salani au kota sto mabondeli nzambe ozi la résultat so résultat bimi o zo siko joie mais bango résultat na bimite ba comme passe ba uniforme ba bon ba coupa mike ba tiki ba feste bango libanda moi na raté éducation na ndako na école pas aux nango de ou est-ce que on membre église so le simbi to connaît pas pasteur walo pour va longler ba milimu mabe pour na bisa yo maman c'est grave hein et puis c'est grave mawa pour connaître bosembo to ngapena tanga na bosembo bosembo eza na marque na ngo na be école wana eza école d'éducation na bi ngatanga na bosembo bosembo ti l'homme ta contrôler ngo ezali mais c'est la bé na yebisi yo et quand on la bana bazala molimo mabe bazala milimo apité azana des vierges depuis Canada kuna bango est-ce que ba maman mi ba contrôler bana bango so comme molimo ana clarté mais c'est le contrôle maman ko ta préférence sur la moi ane péri ki kabelo moi na chatile moi na ko tia na ba manzaka parce que moi na ko mi kitoko akomi kitoko makaza ko na biloko abimi akuta pe na batata msu ya mitema mabe batamitema mabe ma fille vient OK puis monter à memi au moi là zone $100 moi l'air à $100 tali ba bombi et $100 qui a soumis biloko ma soumis biloko belé le ma fille vient là moi la baby moi l'air a na sachet bilamba so moi na bilamba biloko sika faut tourner ou chop tabi sur le toko là soki na au sommet à jouer ya muke bakolinga bayi ba mbongo wana ozwi il faut expliquer te na salaki kesi danga libaya na kesi libaya po so basana kesi libaya o pasoli boye ba boka mbongo na ba o gona sa kesi libaya te ou ba boka mbongo na carte bo yo moni mo na ko sana fait $, mo na ko tambula na iPhone 8 mais ekolobele lokote ah sikoyo botika pe okanga ba papa bato botika okanga ba papa bato o mi ona bino makambo ya ba viol wana na ndima nguti po bana mingi bato bako bebisa bana mingi ba parents na bango le mwana ye na ndako amemeli papa na msusu dépoulé o comprendre mbila papa lia mosaka ya soso ya mosaka kala atuna mwana te kote mbongo uti ma tuni na sumona ni bino mo ba parents ne bo bebisa bana na so o ya frère nga bana ngande bazana premièrement bana ba mona libanda te bana so ba uti école ba kitika bum so ka scolaire kiti ba koti mona ndako ba kabone ba ninga na bango tongo ba matigre so ba ike ba zui bango esili erone na ba bolem so ba beta ba nemba vacances ba beta ba player na bango so ba beta player na bango et comme 17h ba ki entraînement judo entraînement so ba silisi ba zongi wa miki après mikolo ba bala na bango mususu ba ba occupation na bango so ba silisi ba zongi na ndako ba vandi comme ba na vacances ba lali na tongo c'est la même chose na tongo ba bima ki ba mbango jamais moi na pas bien dans la surveillance d'abord ata ba ko mo ko beba mais ako ko beba na momo te na trop na avant beauté mais bana lelo ba baby avant pour na nini nzala ah bon moi na la dit péri qui m'a obtenu kabelo ala te ya combien ya mo beba eloko bomi bato ya ba publicité ya ba TV o mo biso le to ko la ba publicité eleki pe belé beauté ba chaîne pe eleki belé beauté donc bana ba ko tela na ba série on a boté la émission benga novelas et bloka mabe
Merci, maître. Oh. Message fort kuna mimi na moketi penza ya bibi ya zote na kawe na mfano penza na sasa kuleta wapi batoboya bali mama bangu soki ba concert ani zongi ba bise ba zongi na poto bangulu ba tondi na Europe na bien est-ce que bato bakenaka poto ezaka ba congolais ka ba congolais mais bato bakene mikolo na clan domingue eza ba west africain na façon bakene tala bato bakena bonga na kokende te. D'abord, d'abord, on est là, on est là. Nakotika la rappelle jamais que la fanatique a mboka moko. Ce qui bino bolingi Congo, boya ko bunda bitumba awa. Pona bi na ba sala bango wera elo côté. Bako sala wera elo côté na Syrie. Na bi saka no mama bobuki tu ba sala disposition sécuritaire ces alliés déjà. Wana ka ba mama ya ngulu ba lo pam. Pona la batu musu bazama ba handicapé mental. Donc mutu musu mona ma o ma zoba. Place yoke bundakuna yako bundande awat bituma na estate soko lingi osala ka trouble est ngwana boketu ya akene na este na benye ke fa nekuna mais pendant ba mo je salama ba to bino ko menacer ba za président de la république té président yemo ka kitaka na poto to mona pe côté bo beta été to mona pe côté bo nyokola été mais siko okanye na wera sali nini wera ko luka mosolo po le salibota ne to ko mona lelo ba algérien to ko mona ba tunisien ba kinabe ba ko beta musique kuna bon bango balobi ke soi-disant balobi ke balingi musique betate ngai moko balimbisa ngai décembre avant 2019 boketu beta musique parce que ya beta kande yomo boketu okota na boîte obina poani il faut ta mokuya pili mupile la siko bimate ofandi place mona ndaku na on a souci nanga na expliquer yo eloko eza na bango eza neki motema mabe po ndeko ya sali nini biso to bungi tumbo awa biso to mona ba passe to nyokwama awa na bitumbo bino so bokane na bandeko na mliko mbuzoba pe mboka na mboka ba français siko nyo bundeko bunda na mboka na auto bon bango baloba pe disusu bona ko ba boy baloba ke ba koma ba zairwa bon na makala biso ba congolais poani po biso président biso ezali Etienne Tshisekedi Zaïri Mobutu azaka na Maroc mais bon la siko biso ba biso pona nini siko mto ke beta kuna za congolais pas ni ba au monde au moins que bazali ba handicap mental. Ben il a dit bah tu belé pour enfant dans ba rêver mais après ça au moins ba te belé ba là il va refouler siko na Kinshasa li pesa passe coller passe yo vivre wapi mbetu potikati ola la wapi pelu pango so bateka to na stade bala bayati bazani bazuba ba comprendre te muto akina musala na ye muto aluka venir na ye akokota na buzoba wana te bitumba babunda na mboka mapaya te bitumba babuga na mboka na bino moko o comprendre le loto lo baboui na ko pesa exemple on a pesa bon courage à trop félicitations à trop mais boye bango ke bino tu ba yuma un seul muto na ndimai ezali kaka Arma Tungulu la longo na poto aye affronter police kanambi aw c'est ça mobali yango wana bino ba fotaka na musika mbote ya trop na pesi batunyo so mbote place bazali na pesi ba kongomani nyo mbote na pesi da ba mon famille na ngamo mbote na pesi mon grand frère propre pasteur Meya Ezabou wana grand frère na propre Ezabou mbote belé pasteur Meya Ezabou na pesi mbote ya trop na pesi bandiko na nganyo so mbote na pesi bandiko na ba na Paris baninga na ba na Paris na pesi Ajikov mbote ya trop na pesi ATT mbote ya trop na pesi ba baninga ba sportif. Numéro de contact Nangezali plus 243 90 266 95 22 na bon moko nde tokotonga Congo. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a na client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes!
mokili mobimba yeba bamama ya Londres bakonfirma Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Ya solo produits originaux. Et yes, les alipes perso ya produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula. Poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui. Yango de ba produits ezotekama na kati ya Eden Store. Na ba produits alimentaires pour ya Eden Store. Yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Ah oui. Nyonso ko sepelisa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza. Oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store.